fallait le logo bimsa 20 zembo. Na 20 peut-être tu sepela na 3, tu sepela na 4. Ben, tu applaudir. Faire pas gogo bimsa ou bien 15. Na 15 peut tu sepela na 2, tu sepela na 3, tu applaudir. Et ça a fallu pour pas dire ça dans disque d'or. Moi je te dis. Yes, attends. Et les autres, ils ont un producteur, producteur à Château Rouge. Moi je te dis. Au moins disque d'or na on a kota ngo doute. Ce que ça solo vraiment la kisangai maison à certifier ngo nga pena na okendo tuna potoshi sa doute. Mais tu vois na poto au moins Gims na porte-parole. Au moins Johnny Hallyday na porte-parole. Mais c'est les managers. Au moins déjà tout d'abord non être aimé au fait un respect, il y a être humain. Donc là, donc ce que le football est comme ce que Mafinga. Mafinga, oui. Et tout le monde a musique ndingu. Tantine Fanny, et le tantine Fanny comme tantine Evelyne. Si vous avez super tantine, c'est ça. Le number 1 du fret aérien, fret maritime, Global PM Global Express, il y a sûr, ça connaît au monde à la 50 €. Sorti de l'eau, on a 5 tonnes au foot à casse. Dans des besoins, on a Brazzaville, Luanda, Kinshasa. Il y a un mot, dans des besoins, il y a un mot. Autant ici, on a 4 ans au foot à casse, 50 €. Autant ici, plein, au Global Express, 25 rue Léon, Château Rouge. Aujourd'hui, métro 4, 50 €. Autant ici, ça, on fout 50 €. Si on a 10 sacs, on a un sac, on a un bonus. Avec 10 sacs, on a 10 sacs, on a un bonus, 9 sacs, il faut foutre les 50 €, 50 €. Mais on a un agent certifié, Ezalina, Nini Libanda. Il y a un panneau Libanda. Et ça, c'est comme un comboté. Avec le boss, il y a Patrick Malouafé, Azana, Azo contrôlé. Nous avons une agence, il y a sûr. Et ça, c'est une agence sûre. Global Express, carré, 50 €. Hey, maman, il y a 50 €. Et Tony, 50 €. Hey, 50 € na yo. Il on a oignon de Keyo. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Samedi 27 décembre, Bissonio Sotokuta na bongo na nouveau casino de Paris. Et si kaoyo, bina filé, full boss, aza bongo na concert acoustique. Concert acoustique Togoyemba. Ah, biso. Togoyemba. Moyembi. Togoyemba. Mbote mingi na bande konyo so bolandaka chaîne na bino apanza sango ya Congo pe molobeli na bino na kombo ya Edino Image. Lelo naza na ndeko to papa to kosolola nai mo mki makambo itali musique na biso na kombo ya Ewing le silencieux. Mo na poto ya tongo ya lelo ti. Ayebani Paris mobimba na sepeli ko yamba lelo na plateau nanga po to yamba déjà a solo la malamu mingi bato sepela na ye nde batindiki ba yebisinga ete lokela biso encore papa Ewing to mika solo na ye makambo itali bongo musique na biso ya mboka Congo RDC. Alors na plateau nanga na zanga mokote na studio na biso na zanga mokote na réalisation toza bongo na Dedi full frame o aza bongo na réalisation azo kamba ba image oyo ya kitoko boye. Et puis, tous en assistante na biso, ou azako assister biso lelo na plateau na biso pona ko solo la moi mkina papa Ewing na kombo ya Marlène Kasanga oboyebi morobeli pe mopandi sango monene ya mboka na biso ya Congo RDC, journaliste qualifié boyebi. Bon, to kena biso musikate to bande émission na biso. Alors to na kopesa mbote na papa na biso. Bonjour Ewing le silencieux. Bonjour Edino Image. Alors papa Ewing lelo bandeko basengina yamba na plateau na ngai pona tout solo la mwa mke makambo itali bongo mindule na biso
balobi mindule na biso ekomi bongo na désordre makasi par rapport ya ba comportement ya ba leader na biso ba porte-parole o ba ko tsalelo po ete balobelaka bango et puis na ba polémique ozo le kanakati ya musique na biso vraiment pona ko banda masolo na biso na olingana na ye banana bandeko bali ba ye banana Ewing le silencieux azanani. Bon, merci na parole au Pessingaï. Bon, moi je m'appelle Ewing le silencieux. Bon, et ça va m'attendre m'appeler ça combo ana pour na kimia. Bon, pour na kimia na yo hein. Na kimia na nga. Oui. Bon, na ndenge papa dit no auto le baké. Bon, moi na poto ya tongo. Bon, tout qu'on peut na quoi accepter mais ba o ba yebinga ba yebi. Donc baza ebelé. Donc lelo na ndenge na leki na chaîne yo panza sango naza ko pesa nano. Tout ça bon na bana mbetenge news en plus. Donc naza ko pesa na mbote belé na bana mbetenge news. Oui. Na Soldange da Silva motema ya Ewing. Ewing. Donc moi c'est ya Pembe ya yomitano ya ngoyo. La sexy, to baki la sexy. Bon, na ndenge za et le Belisco tout ça pour le makambo et la musique congolaise. Oui oui. Pour bamsu ba komona pe ba kolanda ba baki ah ya zanduliste mais musique eza art. En plus on a aspect banduliste. Bon, on a pas de balobela ngo. So pe na ba kana koma na koma. Pour ça pe ba solliciter nga pe. To ko to pe nduliste moko pe oulier. Ah, wana ko to donc na ko wanga na ngote. Baza pe ça chaque belé. Ya chaque. Na lia pe belé. Oulier pe belé hein. Na lia pe belé. Ah. Donc na lia pe belé mais la paix ça va toujours respect. Ah merci. Donc ba solliciter au pe na makamba musique. Et belé goto. Ah, neti nani. Bon, malgré bamsu ba bo pour le bio pour via ça sur on invité donc et tomba goto pe bato ba solliciter nga donc bamsu ba kenda via solliciter nga. Vie nani? Vie beaucoup la solliciter nga. Ah, vie beaucoup. Vie Debs avant que nous ça la historia. Oui. Bon, ce qui vient Wasit moi na Dallas sans témoin. Ce gars qu'on se rappelle donc Vie Debs atindaye aya pas sollicitanga. Bon, vient qu'est-ce que on ne parle pas pour ana via parler. Makamba ko yeba po yebi yango to ba pour na aspect na yo. Non, même pas question aspect ça déjà que on a bu petit donc na banda makambo wana. Ya koyemba. Ya koyemba donc ba bendo ba yebi. Ah oui. Numéro 1. Donc on a goûté donc il y a parlé les sous. Donc na bomwana na yo beti na ba orchestre ya quartier déjà. Na beda na banda ko na mwana na goûté na banda kana no tango ba petit chanteur na Shem wetu. Shem wetu. Donc ba na banda kuna. Ah ben oui. Mais pourquoi tu regardes la musique té bon. Et là on est qui m'sanga pe na musique. Et là on est voilà. Bon. Oh non ba même ba mususu bon pour mon ndoki ndimate gazandoki. Oui. Et fait non déjà musicien comme un moneti na faiblesse pour faire senga. Oh nga siko vi wana penza. Ya kosenga. Ezaki na vision na ngati. Ezaki na vision na oti. Donc na angle na nga via kosenga donc non. Ya matolo via matolo. Ya matolo donc déjà vision na nga déjà ezaki wana te. Vision na nga il faut vraiment na se débattre comme il faut. Oui. Comme toi ko se débattre vraiment na vie. Bon, deuxième vie makambo kisi penza na musique. Makambo kisi ali. Okutana pe na kisi. Donc makambo même tant so toke na babale makambo babale pesa pour faire na balle pe penza donc na beta pe balle penza na zanga bon joueur donc na balle pe donc qui c'est ça mais mutu mususu azana oya ye moko penza famille si ba pesa ya nzoto donc ngenga nzoto pesa ngenga nzoto yali mais ngenga ngo pe nzoto mususu esimbaka pe tango esanga na kisi donc efuli étoile bimi mukili mobimba bandi pour le robot babose na mutako que nous on est pékis soko zana na oyo famille donc ba pesa ya ngoti ozana ngoti ozana pékis au mona na tambo boyo mona moi 2 ans 3 ans pas donc na mutu normal pour na famille pesa yo il faut passer par cérémonie ba koko non pas famille au moni ezala gaiti au moni père yo beti bale na musique yo ko yebisa biso biso to yebisa ngamba ngoti au moni na famille oko bota bana même 5 même nengoza oyebi soko za même la bana no 5 mais eza toujours na moko penzo o santaka penza que non sentir ouais c'est penza elemba famille na motema no si elemba famille ko zo la sa elemba famille on ne peut pas mère au mona que mwana wana penza au mona même ta pena na ba ndeko no ba papa ku za différent ba papa leki na bango ba noko na bango mona ka mwana ngonde mutu azala ka trop si attaché aussi aza comment est-ce que ndenge zawa na penza na famille ya kota mère oui na ndenge na botana bandongo na donc naza trop
famille à mère to bata banane même côté famille à père malgré tous les belés ouais donc je m'en alors exceptionnellement qui ya famille les arandeni yo beti balé au beti balé ya famille ça na ngaka malobo déjà ko maloba ka bazo ba parents yango nde o pesa ka e fulaka je crois pas. Non, je crois pas. J'espère que nabi ke baba bazana ba kodi na bango. Kasi yango bazana kodi. Oui. Au moins natali bon, toko chikuti na moi page wana ya kodi. Papa zana bana au moins na 10 mais pourquoi ko ke le pesa ka na moko? Parce que ça oui, kodi ya famille, oui, ne to bi tambula ndenge. Papa bango no 10. Te baba tambula ndenge na mutu mo fa régner. Mais mutu ngo au moins na so ya régner. Bana wana ya botu mutu wana jouer ngo un jour pour moi na olia pesa na frère no mona équipe pas moi na. Pas moi na yi. Mais au moins na yepe mutu ngo zana bana 5. Point équipe pas moi na wana moko. Donc et la pression. Comment dit donc na vie ça toujours pression moko ezalaka na mutu. Envers ya contact na yepe na mutu. Na mutu, ouais, tout à fait. Oui. Même histoire à Jésus dans baba. Est-ce que Jésus vraiment so to lobi penda to fi. Azana bande côté. Wana photo tout na Didi full frame hein. Mais pourquoi comment que yende mutu faza na base wana. Joseph papa ne wana Joseph abotade. Wana photo moko Joseph abota mwana bande. Tout na Joël photo mbetingi après ça yano. Yebe makamba Bible ça makasi hein. Même yemo Joseph abota mwana bande côté. Papa Jésus. Mais comment Jésus a gagné au maga pas naïe. Pour peut-être Joseph Azara déjà la co déjà que non. Oh même pas nzamba za sentir que mais pour pourtant ça ipena bandeko. Na bandeko. Jésus a pas encore kombuta pas bandeko wana musote. Tout na gami tout na pas kuloto Joël photo mbetenga pe sabiso biyano wana. Alors ndule oleki na ndule eloko tiksa kiyo ekimisho pena musique ezakinde makamba kisi. Mema ki yo na nzela wana to yo moko monika ke soki lelo problème ko na famille ba ko lobaka ke za yo yango otika kino makamba musique wana yango makamba spécial omoni même makambo nalanda pe de vie nanga chiko sengochima aloba makambo me orchestra ba ngala ko cha même temps moi muke wana Victor apenza zaga mouvement orchestra ezaki mouvement nani bat bazo idéologie wana eza ba bipoli nde bakendaka bango bazo bipoli tout à fait même quand on dit les pas ser na pour ouais bien que ça peut m'en parler oui azolanda be mission les kaka ba variété comme ça samedi soir ouais tant bipoli invité le dimanche ouais tant bipoli betana kombo na e vie penza bima penza benda na cause la bipoli kuna mais tant bipoli akoma aibisa bi pour bien que ça sala un mois na maki alanga star ça tout à fait. Posons à vivre wana bakenda au bon de la vie. Amtali sko ya tour penza peut-être esquisse ko zate. Ayebisa bamonini. Encore vient na ngalinga ko sexe abi petit. Nebisa bango na système penza ezo ayebisa ka petelo 3 fois. Nana ningo zo le devant ba master bali ani nkonda. Bazo taranga. Pour idéologie za bango. Tout à fait. Nana ningo zo le devant ba master bali ani nkonda. Bazo tala. Nana ningo zo le devant ba master bali ani nkonda. Mtazo mona na di. Abi OK. Azui devant. Tant que nous avons vécu n'importe quoi, nous avons appelé ça. Vécu appelé ça encore bakitite. Na quelque bon nous appelé ça bango bani. Mais viens jouer les devant. Aïe petit ba mona bango moko ba musu ba komo bimo papa na Yesu. Papa na Yesu. To bimi papa na Yesu mais les devants jouent en hauteur. Jouent en hauteur si si. Ouais je comprends. Aux akana sima. Mais les seuls conseils vieux appelé ça nga. Oui. Alors petit nanga musicien tout au monde a ça la succès moi si na yi talingi yo ndenge nini tazalaki ya makango ko meka kutute yango omona ko moni mutu mususa ko mona omoni na biso ko maneti okoloka no sentiment momi afali ngana za bimane momi avie rambo ngana za obimane momi afere ngana non déjà quand tu zoba oyebi mukolo na mais il faut non to respecter mais lokola bat balinga le kumu aza na bagalo parce qu'on vend pas bateau donc pichana ko na beta no soko le bisko tala siko vino ndongo ba otambola ale to yokendi no noko
mais c'est le conseil que j'appelle ça ngwana. Ah oui. Petit comme meka kututé. Ta chimbo on a eboy. Batanta ope na basa ba musicien? Hein? Batanta ope? Ah. Oui bien malgré so good na rota na portable na rola ko photo wana. Oh. Tout na oui bien kutu na époque wana pe ozo mona moment six ça danser. Hein? Pe vieux penda donc vieux penda tout ba pesa respect. Azate o musicien muke. Momi nazo landa yo. Ah. Nazong se moto. Ozongi kana makanisi makambo ya King Kester après mais so pe nazaki ya yo pe bon Linkonda. Azoya proposer Linkonda. Non, momi azana Linkonda ebi ke tangwa ye. So na singa opesa. Mais il fait que naza gigoloté. Ouais. Même si t'as tous un gars master. Ndenga bien. Ça momi a vie. Amona que you mate? Amona yuma cadre. Na maman na kuta moni que non oh c'est un vrai play. Ya solo na? Mais na maman na mona nga yuma comment? Mais so azana mission kazala na yo. Comment ko mona nga yuma? Po azana mission zala na yo. Siko yo oboyi na yo. Comment ko mona nga yuma? Amona yuma par rapport yo kimi. Alingi yo peso nyonso. Mais il fait n'habiter aux années ba massa tout ba massa tout sola. Amona nga yuma. Mais no congolais massa na moi samba zakatin. Aomono nde suko vrai play ye wana. Non, M Kamuso il a dans biso 91. Na limite que ako ndi camarade moi samba zala. Ah, wana mingi bandi mangoto. Mais soko tuni master nga penza bobo ngako yebisa. Bobo. Akoyebisa. Ya solo na. Akoyebisa ke ezalaka. Merci. To continue mon. Akoyebisa ke ezalaka. Ndemo tuni en chamako. Oui. Akoyebisa yo. Que camarade moi samba ezalaka. Po tango na ebiso bango wana bibale wana na ebiso ko po bango ba vivant ngo ba yebi yango. Ah oui. Donc bakutana penda ba camarade bien. Donc eloko pende boyisa ndule ndi yango wana. Chama penda ko yebisa yo. Oui après olongwe na ndule ke na bale, bale carrière bale siko. Yango pe na kiba ngo pona magambo wana. Carrière bale okome pe na niveau nini? Donc na suka kaka na deuxième division avec club. Wana toza kusala entraînement na nini entre Lemba na Matete terrain moko ezala ko wana. Lemba na Matete. Oh vite penza za équipe penza ya entre Matete Lemba. Ba o penza ba yebi vrai club penza za bato wana. Ya bato wana. Bana Lemba bana Matete. Na batera ba KGD wana. Batera ba mefe. Eza penza équipe ya bato wana. Oui. Donc au mona ki pe ba okota pe bandako. Kuna kutu le fait nazai capitaine coup de place penza oye bandaki penza okota ndawa ngango ke no mona ba vantir ndawa ngangeza nde siko penza na bali penza le roi nazai capitaine balobi il faut te dire mais fin de compte peut donc to kenda sala ba bilo on na tuni bango abi mais siko ya so to gagner ça nga na nguya nzambe po bango pe kuna bakepa nganga yo ndimi yango te ngana ndima malgré to kende na ndako nganga mo ndimi yango te oui po bango pe kuna ba okende pa nganga si siko ngana bi oye ko jouer za rôle ya nzambe na volonté to ça on mutema mais loko moko esalanga même ndimisa yo non eloko ndimisa nga siko eza nzambe po na lota na ndoto oui po nga vraiment na kolbate ezalaki ya nganga olota na nganga lobaki kaka to gagner ouais mais nga na loti na ndoto to gagner D1 et en plus master na yebisi nga bomoni première balle na yo o pesi nga yango nga na Chelibi c'est comme ça, c'est déjà bien un bon avantage. Voilà Nandoto. Nandoto, na tongo na ebisi. Pe to kota na stade pe bala liboso master pesa na Chabi. Oh. Sigo après match là to gagner na bi mais pour na ngai na moni ça na ngonde volontaire. Mais avant match là bokene pa nganga. To kene pa nganga avant to ndola ba réveiller. Après ça bino ko. Nganga selika blo na habito gagner. Abi ka bo gagner. Sigo ekokisa mime makamanga ngeza kapisa pe kande mona. Ba ko ba kenda ki mais le ya bino le makasi. Kisa nous les gars makasi gagner. Eza au moins jouera. Bon pour na ngana ba ke jouera na volonté na yo moko na motema na yo moko. Pour nganga pesa ngabite mengana che. Wana eza volonté nzambe. Ah mais à travers makamanga il faut mutu moko tsa yango tsaki. Banganga bazana bilongo basala mena bazana banka ba ventrer.
pour aboutir yo na rien ils en ont na merde vous comprenez la merde au moni lo comme toi ça il a toujours na kiss pour mutu muso on demande aux kiss aux ça la yo zo mitala yo aux akotala progéniture na ote za na sima un jour bana wana ba bénéficier de l'autre banda muso eza pe na bakino mona ah lupango banda oteka ngo kilia mona na rate mais au mona lupango ya voisin za na ngo eza na valeur te mais au moni ils sont bami tout à fait mais est-ce que baluka ba ba cause et on tous mona ba joueur na biso pe lelo abeti na ba équipe RDC wana boy bamuso ba oteka ba lupango bamuso ba aipe poto wa yole la kande mwana et ça suite à Babylon va simbagi to comment donc ba retomber toujours les ala toujours ba retomber toujours les ala ah oui merci papa Ewing le silencieux en tout cas to continue toujours na solo na biso to uti na carrière na yo musique ibale sikoyo papa Ewing na kata mikili sikoyo papa Ewing sa père bon on d'autres oblique moi pour au moins nous déjà mot sa père ouais ce que même la dictionnaire au moins mot sa père ezana kata mambo na mbata ya solo wana idéologie wana eza malgré comme on habité uta na Congolais Brazzaville pour moi ni moi na sa père avant Mundela Bimisango oui tango ba sa père pompier ba bandaka wa ba sa père pompier ba bandaka système soki moto peli bazao ba il faut saper les fondations. Il faut banda ko bomana na fondation. Saper. Oui. Vous comprenez? Oui, nous sommes dans. On va payer ça on peut combo saper pompier. Bon, si on Congola Brazzaville ay ko boton. So peut total na ndenge zali. La SAP société d'ambianceur et personne élégant. Forme ça na katita. Bon, pourquoi et ko ba bita ke o soki élégance c'est que pour na beti yoje à mamoto. Alors pourquoi et comme na de comme ça non ça siko nde kaka ndenge tozwaka ba mo tozwaka mo lokotika mo balole ngo ale evandi pe evandi mais soki toke na logique ngo na pesio mais mutu a na dictionnaire ko tala soki ba lobio saper eza il faut la takanini eza nde siko nde mutu a dépiécer ngo Congola Brazzaville a dépiécer pourtant yoka ki mo sap tango hier akendaka na badi na lobi ah moi les jours que je vais retourner au pays je vais saper tous les ngayala ah oui donc na ko pelisa bango moto ah oui na ko boma bango on se comprend oui uti de bongo na ko boma bango pour saper les fondations boma moto banda na fondation saper les ngaya donc je vais saper tous les ngaya donc na ko boma bango quand même les ya zalaki na bonne idéologie na ko boma bango pour moi uti na ko boma si azuka kamo wana kocho na kata na kacha makamba bilamba pour na yebiso yango il faut toujours logique si la société d'ambianceur et personne élégant ouais non le mec il est élégant il faut na la tabayoji il faut na la ta donc quelque part to zongo lokwa langila mais je comprends ça va bien qu'il n'a pas opposé les gars aux ni les pays na concordement mais le quoi to komisa ngona kachuana to tikali kanga na magambo ngona kachuana alors siko bato balinga miko la ta babenga banani bato balinga miko la bango mo aussi pas zona bango titre ya saper siko nana c'est non papa Ewing c'est non papa Ewing ouais non na crack nani crack ngolo bani expliquer ça donc moni crack au Québec na dictionnaire pour muso autant que na bina za crack quand c'est crack ya biloko ba melaka non expliquer bazolanda yo crack aza moto toujours aza élégant na kati ya fashion week donc fashion week eza loko toujours mode fashion week eza na anglais mais surtout que na français ça la mode il vient chaque année ah oui. C'est ça le Fashion Week. Fashion Week, ouais. Si on a ça crack na kati ya Fashion Week. Ouais. Na linge lamba. Linge lamba. Ouais. Mais si on lamba on peut ndenge ba kulti baloba il suffit que kana nzoto ndima. Balongola gati. Vous comprenez? Ouais. Vieux pen kwa mambo ko toi ebisu so la mva to kankala. Kankala technique. Ouais, tout à fait. Au moins lamba
Muto penza linge lamba. Oui. La valeur lamba. Ouais. Tango chango na nzoto. Yo go bando gangela ngoti. Ko gangela ngoti. Omoni maneke tango zo de kana legal. Omoni ala chango maneke wana zo beta na vitre te yaka wanga ye. Ya la tigaka. Ya la a présenter ka. Yo envie yango na nzoto na ye. OK luka yango. Chiko yo pe il faut linga ke lata bat ba envie yango chez yo. Tout à fait, tout à fait. Ko sala ngoma ke lete. Tout à fait. Omoni so komo sana makele za to komo banga. Komo banga. Oza sir na ote. Ouais. Pour battre la biso bakita atala na legalité. Tout à fait. Oui, otali. La biso bakita atala na legal. Si si. Tango payo tchena nzoto mitali nano. Mais na ogangi na ngoli so. Ogangi na ngoli c'est ça. Ah wale ko misiko batunde makomo lobela. Makomo lobela. Po ye maneke tango avani boso bakita atala. Batunde mba oya lobela po bakutana kata magasin. Tout à fait. Alors crack bongo dandisme. Ba dandi baza banani. Bango pe baza na kati ya toujours ya fashion week. Fashion week. Ah, fashion week toujours. Oui. Eza po na yebi sur mo sa père ndengeza. Et mo sa père c'est raté. Mon sapeur, sapeur pompier. Oui, on a c'est makamba bomamoto. Donc en plus ça tali bien. Ouais, donc si on a tout sur na kata makamba bilamba. Tout ça na crack, tout ça na dandy. Toi son ani. Mais pour moi déjà na yebina au démo wana. Bon, ça que tolobi pe po to ko boya bangote. Ba sapeur. Oui. Bon, siko sapeur, siko so que to cheza bateau balata ka uniforme. To ba msi ba ko za ba ba sapeur. Bako tanda mobomo ya bango tout balati même pièce. Balati même pièce. Donc d'une côté ce toqué ba sapeur donc neng to ba sapeur pompier. Ce sont des gens qui ont l'habitude de s'habiller avec uniforme. Si. Donc c'est quoi ba sapeur tout le monde là. Comme la police royale, ba militaire royal, ba militaire présidentiel, ba nini. Na comprendre ça. On peut ba sapeur. Société d'ambiance personnelle. Va crack, va dandy. Mais si on peut que compte la société, moi, ce que va y avoir de trier, tu causes à appeler ça au moins peut-être péga 10 peu babimi. 10 peu babimi. Pour les gars, il faut qu'il y ait un peu de si, tout à fait. Alors, on va passer à beaucoup de chapeaux. Basé à master, basé belé. C'est pour la rappeler d'abord, oui, bon, ils étaient tombés. Oh, bah, vieux, bah, ça y est, on soit appelé au Kende, bah, il va y avoir peine à s'y mettre au Kenango. Alors, nenge ozawana, so talipe okomo na pièce massa no frère no moko ya saper, netoyebi na katami kili à Paris. Ala tipe botali pinda kala timabi. So conseil peta moko. Kende on pe côté wana, omoni côté wana. Moi ni le Cameroun. Ça quand même. Basé belé, ba master basé belé ba la ta bien. Ba musu pa au moins la ta la ti même la CP na ngote mais pour ce qu'on dit au moins na biso so ba ko yebisa au moins au chona kanja ba jalo. Ba jalo tout à fait. Au chona kanja ba jalo. Yango na lobi donc tango do pe il faut ta kitata la ti. Ah oui. Digal ba china biso na kitata. Alors siko pose la pose ko aussi il faut ba geno tant pour bimaka il faut battre pandima même peut mundele pandima yo. Pandima yo. Mundele peut même pandima yo. Po nga za na ngo s'inventer ta mais ba master baza ba témoin. Oko tuna Guy Massoudi na Belgique, oko tuna Eugène Mbouaki na Belgique, même Michel Cotonfion. Pour Michel Cotonfion, oh ba epende ba biye epende grand tadiste. Donc mamona mundele. Mamona wana témoin ya mundele. Ah, fion ko talobi ah, oko sana mundele tomber. Tombé. Mais au sala moi je go tuna sko master HP Junior Kosi. Junior Kosi. Ouais. Kuna kena kino duka ka hotel HP ngola la kitoko. Mais nengo beta ba pièce rare boye quelque part au sala pe ki mannequinage non? Au sala mannequin. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Non, on finesse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Nakukutana responsable à Tito chef. Ok, merci. Bonjour, chef. Bonjour, maman. Prenez place. Merci. Tu crois que vous savez le point d'ailleurs? Nazo luka agence moko. On a continué à bande qu'on a biloko na Lubumbashi. Oh, maman, si vous prenez agence moko ya bien. Awa na agence héritier poma. Il y a les grands qui signent 10 ans yangoy. Ata et réclamation te. O collier bungi, o kantu bienze comité. Tous en France, tous en Chine, tous en Angola, tous en Matadi, tous en Boma, tous en Lubumbashi pisiko lingotinda biloko. Et bon, on a qui chasse à côté. Tous allés na balabala Doruma A2 na kweya Sakambu Kasavu papa. Ndeli yorubi. Bande kubuzana mputu na France, na Château Rouge, na Angola, na Chine, Matadi, Lubumbashi, awa na Kinshasa, tozali awa na Matonge, na balabala Doruma AD, direction générale. Matete, Ndili, Njili, Tinda, Ekokoma, na agence héritier Poma, confiance, Assurance, sécurité. Kadi Tindako, Barozwa. Omoni ba po musu soki bon soki ba tu na lobi na lo ba bo te mais bazolanda yo bana panza sango Congo bazolanda yo et puis bana mbetenge news. Je suis déjà parmi même pe ba solliciter ngana kena couloir wana mais même si bango couloir wana eza ngate. Do yo na vino bana refuser no ka bloc belé. Couloir wana na tana bano eza ngate. Pourquoi boya kiango? Mais couloir ba baby makambo bota na couloir wana. Ba des fois ba baby makambo bota na couloir wana. Mais natang wana est-ce que ba ngana ndima po même na sombela bana na souffrir. Na et là on peut na kimia ka musique. Ngana na souffrir na donc na sueur na ngamo na kena bimisi. Nga donc na rose ati ko bi. Soko pesi na pe na koboya te mais il faut ngamo na cerveau na nga il faut na souffrir. Souffrir nano. Pour na bi na za éternalité. Ah oui. Donc la boina na facilité à facilité. Donc dès baloba penza ki nzela wana suka nango ukoma ka des fois so ni kola ta ukoma des fois ça c'est vrai. Mais au moins le ba be base à la retrait. Pour moi vraiment j'étais un peu dedans. Oyebi penda ba réalité makambongo. Nazalaki na kati. Ouais. Mais na masolo mususu. Mais fait na masolo wana me banga na kati. Na mona. Au moins pe bande kona ba congolais. Te ne pokona na milenga na zaki vraiment non. Au moins bango te hein. Te. Ah oui. Mais pourquoi na lelo ba ko za pe ba zana bango mais ne pourquoi na non. Mais pourquoi vous gango makasi ya ba? Mingi penda na bateau na bona kuna na ba africain plein de métiers ba métiers variés. Kuta bango na monde wana pe bon. Muna mutata la
Donc, c'est délicieux. Et en tout cas, merci. Merci à Fanny Morena, merci à. Moi, je même au Baboiko. Au moins, au moins, ba oya biso bato ya biso oyo pe bazana ba kombo na bango ebela na ko ba otanga ba kombo ate baza wana ko so balanda même mission ba yeba non les mecs là on était en train de les kiffer vous comprenez baza wana ebele so banda mission no baza ba yebi ngamo kuda koma mtuna kisunga me poni bato kaka kaka you. Parce que vous êtes une étoile. Vous êtes aussi élégant. Vous êtes aussi... Tu as déjà un chapeau à Yamamoto. J'ai déjà... déjà sepelier. Ah, bon, yo moko témoin. Oui, à sepelier. Yo moko témoin. Il y a un autre qui est Yamamoto. Alors, je crois que la propre chaque jour. Ezaka na makilato ezaka pour pari ndeni elingaka moi propriété yo pe ba mona okande ngwana c'est bon ezelo ko mo déjà ça déjà il faut ça na nature yango soko elingisko evanda kande na nzoto no il faut ça nature pour soko yo muto force ezali même ba footballeur point bazaka 11 mais comment na moko azana succès ouais ko les répéter au monde bien 2 ou 3 pour muso eza déjà nature na muso nda forcer ngo ya ko forcer si pour penser simbe là il faut ça déjà ça na kati ya 100 tout à fait pour ça que moi attend même toujours ba petit moi mais moi linga penza ba ne penza baza propre mais même muso moi na quartier moi tika ba ne même ba soutenir na bango na mabe même na poto pe to mona ngo banda muso mona moi na basket mo boy jamais goûté ko nitika na Afrique oui si moi na père muso ngondi mapenza ke ou bien na foot locker moi na ke na tika ni basket na foot locker mais muso moi na pas ka ben na ika na marché et ça on critique c'est bon mais ça vision muso peut-être Rolando au monde te ba critiquer non follow ba parce que follow ba quand même follow ça très important très important au monde même temps de chimbongo muso aza na mbongo mais mbongo ne alingi ambiance ne ya ba momi oui mais muso moi pas na mbongo na linga anga il faut na za propre il faut na ta muso moi na mbongo ne anga il faut ka boki il faut ka boki donc to ko condamner ba toté te ba mutu na mutu selon ndenge ba parents ba ko négliger surtout bana bozo rappeler ba location pour na bana mais bozo négliger bana moi na rentrée scolaire azungi kana bateni akala azuma pena basket o se liama na ngome moi na kenango to mona rango siko ba parents lo lenge wana na kata poto pe lisusu yoko yebisa bango nini omoni koto apenda na ba ke no ba parents na penza donc pour nga na ochiba na rangi baza mutama mabe pour eloko eza mwana tika mwana yo apanouir nango tout à fait pour eza yé donc tango ke même ba ebisho omoni to pesio 5 € boy 2 € eza bana wana mibale osombela bango so li papa 1,50 € au sommet la bango golia donc yo tozaki na bula likelemba na yo donc kende o salela oyo bango ba pesi bana ba panwe na ko zonte adi ba olia misili yo ko chango na likelemba na yo mais on ezaki mutama mabe ozo rendre moi na service tout à fait oya mwana eza ya mwana pesa ye soki eza ya kobombela ye bombela ye si siko bana un jour mwana panouir na ngo eza ya ye bana lo lengi wana siko tant ba ya ko comprendre que ba para ba sali la mbongo na bango ezaka matata après non omoni na pona oké na foyer muso mona za teti na mère oka mère comme mwana mabe mwana mabe mais oyebi cause te ya bando mwana mabe mwana yebi cause si tout à fait c'est pour cela moi vraiment je n'ai pas l'habitude de condamner les gens avant condamner il faut yeba likambo na source tout à fait condamner te oyo moni mbala mo peut-être te mona wana c'est la père na yo bébé pour quelle cause tout à fait mais devant bino alingo bimsa mwana mabe tout à fait à cause monsieur uta wana mwana yo comprendre bon mwana za se retrouver même centime tant comme bien à âge à 18 ans 19 ans azo ka ba master mwana bien mais aujourd'hui on va sortir pour aller même au cinéma oh non moi je n'ai pas d'argent tes parents n'ont pas économisé pour toi ah oui tout à fait
Allez, côté rébellion, Kachamona. C'est ça. Merci, merci, Papa Wing, Naba Biyanunayo, vraiment. Ozo limbola malamu mingi, parce que Bazo Landayo, ba maman Oyo Negizar mingi bana, Bolinga mingi, Kozong Sabana, Nabateni Akala, entre ta bana, Bazana, les foutis na bango et pas à l'état, et ça m'a bien mingi. Vous comprenez? Ouais. Donc, ce que tu as Rambo, Azana ba musicien belé ba beta chez yo yebi ba kombo belé ba kombo na bango. Très bien. Viens beaucoup le peu pareil. Ouais. Pe ba musicien wana ba o pe ba keba ça la chemin na bango. Bazana chemin na bango le otozo landa chemin na bango. Tout à fait. Au moins tozo ane ti faire rigola. Faire rigola pas comme le faire rigola o le golois ba bazo landa. Auti pana. Auti na d'abord na. Non, toi auti pana. Auti na wingé. Faire auti na wenga ki abako sala marqué. Faire ako beta pa Kofi, pa Virambo, ako sala pa solo na Jet Set ouais. Akomi lelo ye. Akomi lelo ye. Auti pa ya Virambo. Oui. Mais akomi lelo ye to bengi pe légende. Hein? Attends, tu OK dans. Oui, auti na wenga déjà. Attends. Na personne déjà exemple mo wana. Attends. Koki me na omba muté. Koki me na muté. Auti na. On y veut beaucoup. Oui. C'est une légende. Nabi aza légende pour ba musicien belé ba beta pa vieux yebi bango. Très bien. Na ba o pe ba keba kendo sa ba succès. Na personne exemple Ready Stino succès. Stino Zela ba Stino ba beta Lijo vient caisse à ça la succès. Ouais. Bazé belé. Vous comprenez? Oui. Vieux Rambo pareil. Malgré ba balinga répété quand même pe Cindy pe a faire bercer pe moi batuna na baloye mbonaye. Tout à fait. Musique et ça art, musique et ça football té. Ouais. Mais aujourd'hui je regrette peuple congolais comme si musique n'est sport. N'est sport. Alors par rapport à quoi? Bon ça vraiment na Congo yebate soki bango moko ba kolo mouvement ba intoxica ba comme ça on est sport. Donc soki na linga ka vita, donc na zaka ka vita na rondi mata mais même temps joueur moko ya imanako ça l'appelle musuku penza na vita na sepeli. Et quand il faut ça play. Likamba Wario na ba golo. C'est ça yango de kaboli makama musique. Musicien, oui. Baza artiste. Lelo ba golo ba exposition ezali. Aucun okuta tableau, il y a Van Gogh, il y a Picasso et les autres, Léonard de Vinci. Ouais. Donc, mais comment on appelle peut-être, on appelle Léonard de Vinci, on appelle cher collègue Van Gogh. Comment on appelle auquel Moussou, comment on a Van Gogh, peu cher collègue. Donc, c'est comme naba musicien. Fallait le leur au bim ça 20 zembo. Na 20 peut-être on s'appelle na 3, on s'appelle na 4. Ouais. Tu applaudir. Faire pas au bimsa ou bien 15. Na 15 peut on s'appelle na 2, on s'appelle na 3, tu applaudir. C'est les artistes. Tout à fait. Les vieux Rambopé pareil. Hein? Na ba mususu ba golobo pour azalaki wa tangi bisoté o banini. Basé belé, il faut le respecter. Tout à fait. Basé belé. Tout à fait. Donc on appelle sur on a point net il y a légende. Il y a légende, ouais. Donc, pour l'instant, confirmation à la légende. Donc, moi, pour l'instant, pour moi. Tu as confirmé l'idée? Pour moi. Ce qu'on peut déchiffrer dans le dictionnaire, mot légende, tu vas comprendre. Donc, toi, tu as la discussion. Les autres, je les accepte. Baza danser. Mais, moi, il faut qu'on paie ça. Donc, il y a Oyo Azako mérité, malgré le titre, ils ont raté. Donc, ceux qui même dans Congo, on a reconnaissance, ils ont qui a le titre, mais peut-être que Batbanga va en donner un mot. Ah oui, tout à fait. Comme il fait le titre, ils ont raté. Ah. Ce que je titre, les bandes, ils ont été assommés à Rosoma. Assommés à Rosoma, ils ont disque d'or. Donc, on est sur le disque d'or. Mais ce que ça fait, ça met la peine dans le cas du Congo. Peut-être que Batbanga va être assommé à Rosoma. Mais ce qui m'a joué a mérité, mais bien au moins, Bobando, c'est la revue assommée à Rosoma. D'après Papa Wing, na Congo, na Bissona, na disque d'or, Rosa Penda, il y a fallu. Mais pour moi, on a le bagon. Donc, Oyo a présenté disque d'or certifié. Oui. Certificat na ngwe wuti na maison à PCI. Oui. Soka la kiango bat bayebi maison wana. So bat palbi même ba kendo luka archive. Po ole ba bando critiquer. Ba romona ngo. Ba ke ba okota ngo. Si.
donc na point wana ngana ko baté nani azana ngoya solo nani na zango mais balobisa donc muto akozala zokota ka ya balobisa ezaka fali pour pas ça na disque d'or. Moi je te dis attends et les autres eza na ba producteur ba producteur ba Château Rouge. Moi je te dis yango na lobi oui ce qui est loga muto ngo ko chango doute kende ka na maison. Non, aucun n'a pas l'action certificat dans mon. Sur les certificat, l'action certificat. Mais va dire que les années dit, au moins n'engue balubaka, au moins tant que sur diplôme. Diplôme ils na copie dans moté. Ah on a poto. Même brevet, copie ils ont raté. Mais numéro zali. Ezali. Il y a sérieux hein. Vous comprenez? Numéro ezali. Ce que même certificat peut se remettre au disque d'or. Ce que muto a zone di mangote. Soko lingi obengi olakisi ya ke akoluka numéro wana lokola nezate akoluka na besoin yo certifié disque d'or ola finga mutu na mayele ya papa wingi na connaissance ya papa wingi ba disque d'or oyo Kofi Wera JB on dirait papa Wemba bazwa avant parce que surtout on dit bien bango bazwa ki tango ba producteur ba congolais c'est ça non. Mais yango na lobi. On va producteur congolais producteur congolais wa. Place akenda ko lamba ba CD wana ba makambo wana nyonso. Oui. Ezai pe kaka usine na ye. Ezai pe maison na ye. Ah ba maison comme salama ki hein. Mais yango siko. Oh ça partie c'est msusu. Aza produit par producteur mais ye mo beso ake bimisa susu na ndenge na ye. Na moment on a ndenge zawa. Ouais. Tout ça là qui fanatisme était tout luka ou quoi tout le luka moto azana kovo tout luka so azana basili. Non. Yango nga lobby. Oh ya yebi azokota disque d'or ya moto moko doute. Oui. Atomo na moto ngo lobby vis-à-vis ya yebise vis-à-vis lo ke ndo bango ya musika po moto ngo calculer hotel. Ko yebise penza au moins disque d'or na nga na kota ngo doute. Ce que ça solo vraiment la kisangai maison a certifié ngo nga penza na okendo tuna potoshi sa doute. Aolaxo ngo posoka chango na vitrine na aolaxo ngo yango ngana biso pour moi na ko bango nyonso baza ba artiste donc ils ont mérité donc ngana ko finir donc ils ont mérité donc ngana ko lo baté o ya yeza kota o ya yeza solo non même tasoki o na bango na moko za ipenza o petit frère na ngo ala ndanga na shima donc même tasoki za ki penza ya o ya ngai penza sol d'ange da Silva moi c'est à Pembe. Moi ça Pembe. Ye mutazwaki. O kunde nemi na ye. Na ko ba pas mérité. Na ko ba to boy o ya Solange ya kitoko. Ya kitoko. Moi ça Pembe. Donc voilà mususu ya mayuya. Ya mayuya te. Donc ta ya mérité, ya pas kuna mérité. La mérité si. Ya on a zo ba donc to tika système ya ko komisa musique neti football. Sport. Musique eza art. Eza art. Donc yango pe na kolinga même tant ndenge eza makambo ya ba porte-parole wana. Ba porte-parole surtout bango. Musicien, vous en avez besoin porte-parole te. Et ça gouvernement musicien il faut les cas donc porte-parole faut les cas na fois na gouvernement non c'est ça non mais porte-parole à gouvernement il faut na gouvernement dans la musique il porte-parole à ça société selon papa Wingi mais tu vois na poto au moins Gims na porte-parole au moins Johnny Hallyday na porte-parole mais c'est les managers il faut pas un manager donc bateau autant bazana kacha bureau il y a leader wana pour contrôler la situation où ils ont les kana kacha bureau na ba vente na bango na bango des tambola les vrais porte-parole eza yemoko musicien oui pourtant obimisa album na yo oleki na ba chaîne pour osa la campagne ya ba tourner na yo na album na yo tout à fait ouais siko ba oyo zo benga ba porte-parole wana tant ba lekaka wana ba kibaloba ani que des malgré ça question etinga na tuno po eza to solo là mi tune eza yo ba réponse eza en tout cas tant ba lekaka wana eza que des buzoba il y a beaucoup de buzoba dedans mais ba soki bango moko ba leader ba leader na bango ba itiza bango po ba buzoba parce que le tout comme on a ba comme finga na ba soka alinga artiste yote
et comment tina ba parents au fin moi c'est artiste pour yaza gaulois yaza warrior parce que ils ont deux camps on a ils ont la guerre makasi entre les gaulois et les warriors. Donc va porter parole, il y a deux groupes on a né ba ça ba bêtise makasi. Omoni déjà tout d'abord non être aimé au fait un respect, il y a être aimé. Lokola donc ce que balongo football et comme ce que mafinga oui et tout le monde a musique ndingu mais si ko au fingi si ko société mafinga alors ba kiamuti si ko au fingi oui so mutu wana sepeli na ngote akandisio on be za mutu mabe oyebi tango bazo ba démocratie il faut peuple congolais pa yebaka oui donc la démocratie eza ko loba ebele. Donc, tant que la liberté, tout le monde tant que la démocratie, parce que la démocratie est née en France. Oui. Avant la démocratie, tant que partout. Bâtir liberté, égalité et fraternité. Fraternité. Tout à fait. Donc, tant que la liberté, tu es libre. Oui. Mais aux liberté pour ça là, oh yo lingi. Il faut respecter les lois. Si, loi, limite, ouais. Égalité, donc tant que vous avez fait une yoté, kofinga pe moninga te. Tout à fait. Tant que vous avez fraternité, donc il faut biso tout aux à la sociale. Tout à fait. Tout le monde là de l'eau comme quoi ils ont pour intérêt à la nation. La nation, tout à fait. Mais on dirait ba porter ba leader ba monde ba lingara ko utiliser ba batalolengi wana pote na habiter musique à Congo so ko tambla kana ba polémique ndengwana. Non, au moins on a encore battu que ou bien ba leader mbatinda bango ponga na zaka na bango te. Mais ce qu'il faut bango moko mutu bango moko ba leader tant wa sipeli na ngote à inscrire mutu wana na ranger oyaye tant yé moko koleka alobi oyaye oya ndengeza album na ina makambu na ye. Mais effet ce ko azako tika. C'est ça, bateau, bazar, hôtel, bazar, au monde, tout à fait. Donc, c'est lui qui encourage. Tout à fait. Parce que, banda, makambe bandi, azoko kata hémorragie, wana te pona, bakata liloba, pour makambo wana sila. Parce que, azana droit, loba liloba. Mais, azoti kangonde wana. Donc, tout le bandi, les akara, yem, t'azoti, azosala ke, si. Tant au monde, bavir, ezawana. Pour un respect, na omorona, no artiste. Oui. Il faut le laver, bavir, wana. Pour les gens qui pour au moins musique il y a art. Il y a des fanatiques na ba mélomane au balinga mélodie à musique. Tout à fait. Comme nous. Peut-être que vous allez na za osepela na yo. Na za osepela na ye. Mais na modi siko mutu moko boye pe a mankaka ye. Ou peut-être pas za masananga. Au moins peut-être que non d'une partie peut oza ko bungisa moi crédibilité moko boye pas bato. Si. Si. Et c'est automatique. Vous avez sa crédibilité, tout sans le savoir. Sans le savoir. Et pourtant, Tindi Moutouana manqué, un jour, peut être manqué. Ben oui. Mais tout le monde a manqué. Pour Jomo, il y a un orchestre, il a manqué leader. Et puis, Babi Ben leader, il y a aussi un solo beaucoup, un orchestre, c'est ça. Vous avez aventure, toujours comprendre les petits. Mais dit quand même, il faut quand même un respect de soi. Toujours comprendre les petits makambo. Autika ko finga yo lobby, a finga ko tantine. Lobby alongo tantine comme yo tantine mususu. Tantine Fanny, et le tantine Fanny comme tantine Evelyne. Si ko zo ngazo que super tantine, c'est ça. Tout ça. Mais j'espère que mingi bazana surtout au baya poto comment je le bon ba mesure na yoka ki moi réunion mo ça quelque part aussi ça makambo wana makambo finga rabatu ozomona siko comme temps ba aussi sango et au loisco ici la par violence c'est ça. Mais on peut accepter aussi la par violence. Au moins mbala liboso bana wenge baya babeta. Bazo mabanga. Ah ben oui. Vous comprenez? Ben oui. Donc les peuples congolais ils sont capables. Ils sont capables de faire ça, bien sûr.
Si. Bon, matin, podium, d'où les bandits, bon, désordre, bon, concert de Katani. Si vous avez à cause de Batouane, et là, on a aussi donc, na validé, tout. Il faut pas le Batouane, on a pas carte à Kabango, na Nzela, na Bango. Si. Parce que Moutana pour ça, a bonne musique. Et puis, toi, on a pour ça, surtout, biso, bata réseau, toi, on a pour ça, qu'on a ma finga, on a dit. Bazio, ba na poto, tout le monde a un match en plein stade, un match où tout le monde est dans le stade, un match. Ben oui. Match pesiligo. Si. Et ça, ben non. Oh, n'est-ce pas décision en aucun discours. Bazo n'a pas décision, trop c'est trop. C'est pas bon. Au moins, Moutuma bimi l'écran, finga Moutou, on dirait. Ayebie on dirait la camarade na ye na mwasi na ban osangisi bango nyonso so bolandi bien mutango aza auti na orchestre mobui alors orchestre wana ole chef na ye a lobeleta liloba akoloba pe tati on pe ndengwana et puis ba jeune ngo bazo continuer kaka luka pe pari ngo pe sila ngo pe to éviter Paris tant tout temps papa yo ntango ye ba Paris penza baza ko visiter ba toi et ba visiter yo mais bien sûr. Mais le to komona kaka mutaleki a fingi. Le personne est libre autant nae. De tout d'abord, un être humain qui est vraiment respectueux, poli, avant d'insulter la maman de l'autre. Mais il faut te regarder toi-même. Ben c'est ça. Ce qui va finir comme maman na yo chiko. Wana no bundi, c'est ça. Parce que bon oti. Ba tata ba finga ka ba mona no danger o ya simati. Ya fingi même ko ba ko fingi kaka boy e yindi yango le seul conseil penza ngwana soki balandaka edino image trop bana mbetenge TV donc bazo conseil yo en tant que leader bat baza koyoka bango na ba œuvre bango baza ko sala bat baza ko landate ba yoka na mabe oyo keno porte parole ya intel boyaye afingi banini ba peksa bango. Lelo papa wing biso batari tout tambulaka bande mususu ba yarate na ba conférence de presse mususu avec artiste on a sa conférence de presse ya royate parce que ebike musane afinga ka artiste musane kolobaka mabe artiste donc so ezama kambo artiste on a royate et puis mingi bakenda so ba boîte te bakenda so banganda te libanda komela bango le musuko banga en plus na ebite soki to adopter caractère wana wa c'est ça porte parole roya wana. Et là, on a Woloba. Awoloba te que non bien tourné Zaboui. Ce que même tant que non, Bazaroya, Balubi que bon, album et Gobimana date boye, tout ça la tournée boye, tout ça, je peux comprendre là-dedans. Mais, on les a eu comme musicien, il faut les en plus, il faut les garder dans manager. Tout à fait. Parce que c'est le manager qui a manager pour les canaux chaîne wana. Oui. Donc na bato pe musuba yambaka bango na ba chaîne na bango po ba insultaka bato donc bato wana nde mbanga na ko pesa penza tort. Mais le réseau est comme table dans la buzz. Donc ceux qui passent l'émission et à kotuna kondimisa mutu te ndima kaka yona ye boye ata bato ko finga bino yosko lobi nini ba émission de ya bongo nde bango bazolinga ko sala mingi yoko okoya na intention sur la no makaba bien mais ba kondimiso lika momo boye. Tant yo pour betaka bordir pour bango ne pas bénéficier. Alors botsane bandeko botsa pe botsa bandeko mingi na ba erreur ba chroniqueur ya lolenge obo kusala ba émission mo ka fo mutandima. Ngana ebi ndenge Ben Tutu alobaki asa journaliste qualifié aussi. Invité ba soit ni sakaete na plateau. Invité ayaka yonde bimisa ye maloba makambo zakati na ye mais c'est pas qu'on soit ni ça y parce que le lo ba débat comme oyambi invité na plateau beaucoup mo soana ça s'instinct mais et puis invité on peut ba dingaka puis ba plateau lo lengi wana ake kuna ba soani ça y ba tuni ba question mo ezanga na mutu na makolo ya ofanda peka wana le musu pe do condamner pe so ba invité on ka bango moko ba lingana ba nding wana mais soki yo journaliste au bien invité pour soi invité. Donc, vous avez les oiseaux de même plumage. Pour que vous ayez une bonne information et que vous n'avez pas de yoka. Mais vous avez beaucoup de destiné ou vous avez l'uxaye à bête à bordir. Bon, ceux qui ont bien abandonné bête à bordir. Donc, ils ont déjà caractère naïe. C'est quelqu'un
qui est vraiment mal éduqué. Mal éduqué, tout à fait. Tout à fait. Pour Mouto, pendant nous raisonnons kanano. Olingaka ba respecter. Mais il faut respecter Mouto Azam. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, Azam Kousse ou Azam Moulaï, il faut quand même du respect. Si, si. Alors, il y a HP Junior Kosi bon. Tala makambo. Ata la makambo. Si Junior Kosi bon tala makambo non parce que bon ça moi discipline na kata makambo parce que là vraiment trop c'est trop. Mentalité vraiment en tant que Congolais vraiment na regretter la mentalité au penza to comment na ngolelo. Or to na to za bato to comment ko yinana entre biso moko na degré moko tu ne peux pas imaginer. Ben c'est ça. Tu ne peux pas imaginer. Que ce soit partout, dans la politique, pareil, dans la musique, pareil. C'est des institutions qui sont en train. Quand tu as l'éducation, comme un peu le sportif. Bango kutunde wana bazana bango byo kateke o boko ya zofingo kuna ote yoza makasti yoza mais makambo zaka ya kufinga kaka na ya kumankika kezaka na kati ya musique na politique. La politique, tout à fait. C'est trop triste. C'est trop triste. Merci na bande konoso bochu kolanda biso na émission oyo. Alors papa Ewingi to senga yo liloba oyo kotikela bandeko. Après to na mwa bambote oza kopona kopesa bandeko poto si c'est émission na biso mais tu continues toujours comme ça la moi analyse tout sur la ramamke parce que bandeko bazar aussi na besoin ko yoka ba masolo boye pour édifier un peu bato parce que là toi quand la posate to kaka ke ba finga ki basala ki ba bordir biso ngasa pour ça bordir on a té na singa moi liloba pour na kabwana nayo na pourquoi lilo en tout cas les seuls conseils que na groupe ça kaka bon biso ba peuple congolais to lingana donc to tika mamba ba polémique donc ça va aboutir à rien. Pour tout le devant, donc tout le monde le banango, bobo bobongo, dans soldage da Silva moi c'est Pembe, donc tout simbana tout lingana. Donc on a pesi mbote na vie nanga Joël Photo, les grands Sambizanga. Sambizanga. Kolo makambo. Mais na yaki bo na kuchete mais check na ya ngo. Obi idéologie Sambizanga eza bandenge nango ilobamaka. Hein? Bon, na bosani pété bon idéologie la malgré oyipsanga bon na PCP ya moi mitano na Tosta Ibulu Seki Pati Mubenga aux yeux bleus donc ya bango pe ya ngwana on va voir na kremal ba bon surtout Tosta moi Jean-Marie Mokonza Selemba ya yo pe ya ngwana donc ça a été ça tout à Yawosolo là mais nambala sima penza donc bokoyo kapé ya bien na ba épé obalandaka makambo politique donc il faut ba kota toujours kaka na bana betenge news pour mikolo ba ko yamba penza donc ya bien penza na kati ya politique donc ba o ba kolanda nga tant ba ko kota su kota politique ba mais le monsieur il est partout ouais to bundela toujours eza bien poto comme bien na Congo. Merci. Merci na bande konoso bolanda ki émission oyo, merci na Yemoko Dedi Full Frame na réalisation, merci na Yawili Kunda. Dedi Full Frame na bosani pété. Yé penza donc réalisateur penza ya kitoko. Bolingo makambo ba mariage na bino. Bo checker bon sepela. Merci na bana panza sango ya Congo, les véritables diamants noirs c'est les Umba, merci na Dembowe Momo Semandefo, merci na MK Moussoeli 91, Chantal Bola Mama Paradis, Bambote Nangai na bandeko nyonso o bolinga ka une image en tout cas et sans oublier il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo na kata Switzerland, merci na encore na SR nanga Sylvie Luindula na kata Angola, merci na Testa Luindula, merci na Tonto Luindula Bambote na misika Trésor Luindula Bambote Sika Bozali. Mbote pe na Stone Kuba, petit frère ya vie na ye Kurubio. Merci na Stone, merci na bandeko. Nyonso obolandi émission oyo en tout cas. Tous en abino toujours na FCBino, bozala toujours branché. En tout cas, bo s'abonner mingi na Mbana Mbetenge News et puis Panza Sango ya Congo eza bon chaîne na bino. Merci en tout cas. Et sans oublier bobo sanate le 27 samedi 27 décembre Bissonio Sotokuta na bongo na nouveau casino de Paris. Et si ka oyo bina filé full boss
aza bongo na concert acoustique tokoyemba biso tokoyemba moyembi tokoyemba. Merci en tout cas botika la malamu beke yango wana. Edino yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Nakokuta un responsable de ton chef. Ok, merci. Bonjour, chef. Bonjour, maman. Prenez place. Merci. Tu crois que vous savez le point d'ailleurs? Nazo luka agence moko. On a continué à bande qu'on a biloko na Lubumbashi. Oh, maman. Si vous prenez agence moko ya bien. Awa na agence héritier poma ya le grand kisine 10 ans yango ata e réclamation te o collier bungi o kantu bianze comité tuza na France tuza na Chine tuza na Angola tuza na Matadi tuza na Boma tuza pe na Lubumbashi bisiko lingoti nda biloko e bongo ana Kishasa za koteni tuzali na balabala Doruma A2 na kweya Sakambuvu Kasavubu papa ndeli yorubi bande kubuzana mputu na France na Château Rouge na Angola na Chine Matadi Lubumbashi awa na Kinshasa tozali awa na Matonge na balabala Doruma AD direction générale Matete Ndili Njili Tinda Ekokoma na agence héritier Poma confiance assurance sécurité Kadi Tindako